Voilà, mbote balandi ya EHP Media TV, bakatien na bakatien bananzambe nyonso. Topesi bino merci beaucoup pour la fidélité na bino na kata chaîne na biso et puis merci pour na ba prière na bino, ba conseil na bino et pourquoi pas ndenge bo message toujours pour commenter pour na basala nzambe. Vraiment merci. Ndenge na lobaka toujours émission oyo eza émission ya basala nzambe, c'est-à-dire ezo dépendre na considération na bino. Comme la Bible dit, oya kozwa serviteur de Dieu la considération ya basala nzambe récompense na yepe koyeba kozala ya basala nzambe. Vraiment merci beaucoup mingi ya kolobezate. Je suis avec un homme de Dieu, un pasteur de l'Éternel au nom de pasteur Israël Nash Obinuboyebi, éveil patriotique. Tozana awa bon. Nayebi émission elekaki sima na ligne un peu na lobama muke parce que bato belé babane ko kantondir na lobanga non. Tobangaka juste mettre mon corps, le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est tout. Ça kobanga te. Les années ko sala que to chapé invité na biso na jeter parce que to ebi mboka o ndenge zali. Voilà, tout ça na démocratie, ça dit liberté d'expression. Mais tant que tozo loba, to ebaka nini to ko loba na biso donc na ko sala te na zo mosala nzambe na exposé na danger. Voilà, na moni ba commentaire belé vraiment. Maman Déborah Miezi Nzambe apambola yo mingi na ba commentaire na yo ndenge message toujours ko commenter pour na basala nzambe. Vraiment merci beaucoup. Mais pour la bande ko nyonso bazo kanisa biso to banga non to banga raté. Mais oui za EHP Media za chaîne ya bana nzambe. C'est-à-dire tokoki ko lingate benjure eza en émission. Tokoki ko permettre te mosala nzambe moko afinga mosala nzambe mususu non. Eza bolingote, eza vraiment bolingote au Christ atike la biso. Donc voilà tout mais un peu ko comprendre. Donc moto soka zolo bato ebi monoko ndenge ezalaka moto akobetisa pe akobetisa madibaku à travers ba parole des obimisa. Alors biso tozana toujours pour na encadrer. Donc émission elika calme problème ezalate nakotanga référence biblique Galates chapitre 5 verset 14. La Bible déclare car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire commandement au asuka Christ atikela biso ezaka ya mona to lingana entre biso na biso. Alors soki komi o azofinga o azoloba boza so bien te tokoki ko permettre à monter mais moto nyonso ava na droit ya koloba o azana moposa. Donc voilà, merci beaucoup. Comme je disais, je suis avec un homme de Dieu, le pasteur Israël Nash. Bote mosala nzambe. Bote papa Brice. Voilà, bana nzambe nyonso ba otala yo na EHP Media bato bazo mesana na maloba na yo bazo mesana na ba vérité na yo. Car c'est poussé par l'esprit que les hommes parlent de la part de Dieu. Voilà, oui, napesi bana nyonso nzambe bana nyonso corps du Christ mbote o bozona nanga partout dans le monde. Merci pour la appel na bino ya encouragement et puis napesi bana nyonso église nazo kamba parole révélée napesi bango mbote et puis napesi bana nyonso tozo bokola ya ba orphelinat Jésus est mon papa bambote bisika bazan zambalola apambola. Voilà, merci beaucoup tokoki ko banda boete sans que to le canal sambo papa tozomi na mboka na yo soko samela poto bande mission to samela biso ensemble na bino bozolanda. Seigneur merci parce que vous avez mettre à temps paix à circonstances et vous avez décidé pendant la journée to la mokoto za na bomoy. C'est pour cela toujours vivre le Seigneur. Te yo péché merci parce que bien bas na mato ya yo côté. Mais le corps a gardé biso na bomo, c'est pour cela toujours Seigneur. Bato nyonso bokanda biso bazala béni na makambo to bimisa na moko na biso. Ozo leka awa Seigneur kaka yondo zo na lokumu na kombo na Yesu. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup pasteur Nzambe apambola pe yo ndenge toujours yambi biso koyeba kosola lisusu mamotali mamanzambe. En fait bazolo ba on dirait ozoa trop moto za moto trop baté ko condamner nga na zo banga na tika lo ba vérité. Donc est-ce que les locaux qui t'a moi tension au chango na mesure na moi ça la fait biso bien. Merci papa. Avant na répondre yo ezana message moko clair na pesa parce que na mataki zamba ko lukanzambe pour na mboka ko sambela. Il y a des choses que Dieu m'a montré dans ma boule de nango pour na mboka. Et si ma kosambela nzamba fungula kinga misu na ngulu na ye. Avant la pesa message yo na osenga na ndeko na nyonso ba congolais précisément ba chrétien o bazali banda mboka na biso to bondela pour na mboka. Toza na mboka mosusu te à part mboko nzamba pesa biso. Moto akopo na mwasi, moto akopo na kiti,
moto akopona mbetu mais moto aponaka mboka na famille aza te moto moko te esengaki nzambe abotama congolais si on se retrouvait congolais ezalaki choix nzambe et j'espère que bandeko baza libanda mboka précisément baafricain bayebi baavantage nini oyo bapesaka bamindele na banoir en réalité nzambe yangi enseigné biso na bacomportement wana te moto akozalaka à l'aise na mboka na ye namataki zamba ndenge bible ezopesa biso ordre tosambela mpona mboka j'ai vu des choses terribles et merci papa Brice atikeli nga mwa temps oyo napesa message ebongo na répondre ye bandeko namataki nabondela mpona mboka de façon ke nzambe asala kimia e affecte mboka na biso mpe bolamu ya nzambe ya timpane alors nsima kobondela soki mwa pondi moke na nani nazomona lokola ndoto lokola vision nazomona makila na babalabala nyonso na bando otambola epuis silence on dirait bato baza te na mboka namoni bibembe se poli solo nazomona basoso na bamwa bazolia bibembe nayebi te bato bakote souvenir na accident oyo esalamaka na type K si je me trompe pas ntango bato bakufaka bambwa bando oyo olia bibembe to bajane moko baimage ya bongo je vis ça mais nayoki bazolobela nga décembre eza na préparation moko ezosalema mpo makila etanga nde nazosenga na bana nzambe nyonso bazolonga biso partout tobondela mpona mboka eza na bapréparation moko oyo ezolinga esalema bapréparation moko diabolique démoniaque na émission te koleka na biso ki pharaon nde azokamba bino pharaon azalaka na mawa bato azokamba te epuis surtout soki boza bana israele moto akokamba bino aza pharaon aofre souffrir bino bapouvoir nyonso bozomona baministre banani na se nango makila ezali e makila oyo batangisaka eza ya bana na bango te mage baza na bakizengi na bandako na bango mais la plupart makila oyo batangisaka eza makila bana bato na kati ya makila wana bazolinga batangisa ya ndeko no ezali ya mama no ezali ya cousine no ezali mage okima mboka mpona pasi okenda mais ya des réalités ozocontinue okoninga te na moki babote bino 10 otikali yo moko ote sentir un peu choqué et léger c'est que moi je peux vous demander partout ozolandanga osambela mpona mboka namoni bibembe namoni makila on dirait mboka bato bazalaka te solo bambwa bazolia bibembe donc voilà message oyo nzambe apesi nga mais eza na bapréparation moko dosalema précisément na décembre bible ezolobaki oyo eza révélé eza condamné c'est pour cela bakondana mpo bato ebele balobaka sans effet eza prière te nalingi bisiko oza tolamuka oza na kikuti oza na bandundu oza na rdc awa so na capitale oza na france oza na chikapu partout ozali telema naosenga mpe papa Brice aza mpe chrétien na papa caméraman naosenga bato nyonso tobondela mpona mboka parce que mabe ezoya liboso oyebi te soki okolela nani to okolelisa banani oyebi te voilà message qu'on a pensé qu'il na 3 jours il y a Zamba. Merci beaucoup. Réponse. Pour la question opposée Kinga, j'ai oublié un peu par rapport à la message de la personne. Pourquoi tu attention le lot, c'est-à-dire tout sur la marambo et qu'on déranger batute. Bon, attention na ngeza la likolo te. Problème na ngeza la ka vérité. Monto aza na vérité mingi balukelake ba kombo mingi. Monto aza na vérité balukelake ba kombo mingi. Ya konde esa na pashi. Donc, ce qui Jésus-Christ a un modèle dans il faut tous la vérité. Parce que je suis le chemin, la vie et la vérité. Voilà, merci beaucoup. Moi, mon message autopé, ça c'est vraiment important parce que la Bible déclare Dieu ne fait pas une chose sans révéler à ses serviteurs. Et lorsque vous voyez qui message Johanna part dans le temps que Thomas et Nzambo, ça là qui peine. Est-ce que vous avez déjà prière ou d'abord, on a matin qui n'a voilà. Pour la osamela pour la mboka si ma osamela pour la mboka tant osamela pour la mboka c'est osamela pour la bato ba vendre na kati ya mboka parce que mboka ils ont représenté ba habitant mboka effectivement c'est pour cela j'ai vu ça ngi pena profiter na moment na nga Anton ndenge opesi nga parole pour interpeller bana basi nyonso oyo bazobwaka ka bana tango yo okenda kusala mobulu tango yo kina oninga mibali beaucoup d'abord la bande ici là te na ba hôtel ou toi tinda quoi ça te parce que résultat il y a rapport sexuel les ala kaka moi oui alors tango oboti ça sime parce que yo pose là qui moi na famille moko baba ka ki yo te mage ba passe ba kolisa ki yo ne sika ko boka ka bana na balabala o bazo sa non je dois tinda bino bobo tate po
po tozwaka bana mais en tant que bana nzambe tokoki jamais komona mwana na balabala le preuve ane mona oyo ya 4 mois tote kozwa mama mo motema mabe abwaki ye na kati ya matiti mpe bafourmi basui mona fo ozala na motema ndenge na interpele bana basui nyonso soki omoni ke okobota te kende zwa ata tonga kasi na esika kosufri mwana moke oyo ayebi mutu na makolo azwa tonga eza mabe te olobi azwa tonga mpo abota te eza mabe te na esika ya kofre souffrir bato papa na ngai tonga wana mpe eza mpe kaka mabe papa nazomona solution mosusu yango wana bamemeli biso na médecine non fo yo oza homme de dieu faut que la solution mosusu mpo tonga mpe eza mabe nzambe abi bobota parceque ye ozwa tonga obota te comment nzambe alobi tobota oui mais eza na baprincipe ya kobota oyo moto fa bota d'abord kosala rapport sexuel na ndewani ya mariage eza ekobo naoki yoka papa moko awa oyo amelaka bangi mingi aza mosala nzambe soki eza mosala nzambe papa amelaka bangi oyesuna mama bangi ndenge babosani ye aoti oloba awa un pasteur bandeko nayebi te tozokende mabe mais ce que moi j'ai aimé nzambe akoutilize berere ya bafaux bapasteur pour adévaler face bien na bango totolanda mosala nzambe moko mikolo na télévision amelaka bangi mingi azoloba azopesa conseil na baninga na ye bakotaka bahotel abi nayebisaka bino soki bokoti bahotel na bana wana ya android bokangaka batelefone bandeko un serviteur de dieu aza apela kozala modele ndenge paul abandi kobeta tolo parce que azalaki serviteur ya jésus azoloba ke bozala baimitateur na nga lokola nga eza imitateur ya christ nazoyeba te mikolo oyo nini ezoboloko na moto edini lesi nayebi te. Ah non, non, alors, faut pas citer les noms, non, moi je parle parce que ça n'a pas de bébé. Ils ont une mission dans la mais vous permettre tout le temps à combo, ça libre et on va mettre tout le temps à combo. D'accord. On t'a mis la rabat qui va y bien. Azo conduit batunaire, on est local bouche. Il y a mis balai, on peut ça va te dégoûter au sein de l'ensemble. C'est pour cela nous les serviteurs de Dieu nous allons juger deux fois. Pour la mili moi battu, autres zo bungisa et puis pour la vie biso toujours mené. Donc, on a pas ça conseil. Na ba fi oyo pasteur nazo benga ba fi Android. Ceux qui ont money au juge ndima kobota. Mais si ka obo ka mwana o ayebi mutu na makolo ya mabe yo sala kite. Vraiment. Bana na bazola na balabala. Mais ni ngo banaki makamute. Mais baza source. Ya kindu ba soti ya mauvais conduite na. Obo ka bango na balabala te. Boko na bango. Ba futur na bango za benda yebi. Donc on a interpellé par exemple. Oh bazan ou kaka to ba congolais bazo kaka bana na balabala baza na motema mawa na motema bomama précisément ba fi oyo pasteur azo benga bango ba fi Android tala combo un pasteur azo binisa na monoko tango boti au juge achime. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà, merci beaucoup nana zongela mo mokie na mekefe ko chango éclaircissement tolobi boye. Lorsque un homme de Dieu a bungi, toi qui n'as qu'à Satan, hein? Ils allaient quand il y a Satan, il bâtit ici. Et puis, c'est les camps des hommes de Dieu qui dominent. Quand il y a Satan, ils ont s'augmenter. Alors, tant que mon que Moussa Lanzambe, azokwe ya na mabeto, au moni que marambozo bimzana mnaone za susu, ya kibonzambe te. Pourquoi pas vous prier pour nous? Pourquoi pas ressemble la peau au lieu directement pour faire face? Tout est banni. Tous accompagnés na baramashi. Au tant que bana Israël, bazobima na Égypte, mec bango mokote bazala qui accompagné na baramashi. Chrétien a koki ko sumu ka ko alibaku. Mais les sumu est cause à la vie na été. Ceux qui déjà les sumu est comme vie à chrétien tala malade. On est là pour les bouches. Chrétien azana moninga ne comme le Saint-Esprit ceux qui asumu qui na kata moté ma ressentir culpabilité. Et ça va offrir la culpabilité pe samaka pour montrer se sentir que aza pardonné. Mais ce que moni mosali ya Nzambe. Azola ta kombo mosali ya Nzambe.
mais via les sous mais comme il vit là tant les malades soit Aza prophète il y a temps il y a fait parce que il un peu prophète des nations soit Aza prophète il y a Ramachi ou Aza accompagner juste les bandes de monde basa na nzambe mingi bazo lokwa ba chargeur ou Aza belela gambela bato bakoti mais il moko okota oh oui donc va charger mais baza na poto ba comprendre ba chargeur on a te faut expliquer ba mon clairement donc na chargeur baza ils en a majeur ba transport les salles ba comprendre tout ba kinoa ba yebi o ba botamia la vente na yolo ezo ezala moi rompo mo goza na wana ba charger ba belela ba bato ba kota ba bengo ba zo charger mutuka donc ba aide recevoir ba recevoir voilà ba contrôleur bato ba ila ba contrôleur ya ba bisi ba ramasser ba ya temi wana pour à charger ba charger ka ba mais mo ratika donc ba pasteur voilà ba pasteur mo suba comme ndengwa alors un vrai conseiller c'est d'abord molimo mo santo ou asaki oye bana Yesu parce que muto sala to ye bana Yesu za molimo mo santo pour Bible ezolo ba ki moko ta ki pa Yesu soki molimo mo santo abengi ete alors un vrai conseiller la vie à muto za nani ils ont Saint-Esprit. En tant que pasteur Aza reproché na conscience qui a autant de mabe et puis à prison. À prison. Si ma haute prison c'est une pardon. Qui à ça qui mabe cette fois-ci a joué conscience. Donc ils sont comme comment bandroid et bimi ba kanga téléphone. Et puis Rolande la banango ba na l'église bango bazo kamba. Tandis que papa yebi ke mwana ke église kosambela mama yebi ke mwana ke église kosani kosambela mosala nzambe aza signe ya lipamboli to aza image ya bénédiction siko tango yo mwana o yo kobala te azomona bolumbu na yo directement bolumbu na zo bala ko koma malédiction pour na bana wana yango osala constant na ngai la plupart ya bana bashi o babima na basali ya nzambe baza na problème ya robota puis ya kobana ah oui ba o bazwa chance babala bango babikla motambo mais la plupart ningi na profiter na occasion o kopesa conseil na basere nyonso o bakena kotenter basere nzambe bakwesama pe mosanza mo yebi ya kobala yo te oyebi pe ta musu aza marié oyebi pe ta musu pa aza marié obimi na ye suka no ezakwa bashiro eza na masumu soko singa ngo bolimbisi na pembeni te faut que nous yambola ba peso ba ligne de défense papa la plupart ya basero ba bima na basali ya nzambe baza na problème ya nini ya libala siko yo pasteur oza ko se déshabiller à tout moment liboso ba ndimito liboso ba na ba bureau oye na ba bureau obi combien plus fort ozo la que la vie a bana na mabe ya mo photo sambisa ba deux fois pour la vie na biso et puis pour na bilimo ba to sa nini to so kamba sambisa ma deux fois de omone apesi bango kombo Android de loko eza na temps eloko mikolo yo Android voyez papa donc so omoni muta zo sumuka aza à l'aise na lesumu tala imaka na répondre par rapport à quelque chose pour lui to bonde la rapport na bangote d'abord premier conseiller na vie à mutu eza nani molimo musanto voilà ce que moi je peux vous dire quand so Saint-Esprit a quitter a conseiller à yo quitter parce que les gens oublient les gens pensent seulement Saint-Esprit na forme andeki mais les gens oublient que Saint-Esprit c'est troisième personnalité parce que nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ah oui. Saint-Esprit c'est Dieu. Ce que vous imaginez, Zamba kokite. Zamba tuna na isa lokwa Nzambe akokite. Ce que si Nzamba akokite, ils apposent dans la vie. Parce que aux éducation bisika misato. Na ba parents, na école, pe l'église. Oui, merci beaucoup. Pasteur Israël. Toujours le belama osimbi point moko ya bien vraiment important. Bana na basi wana bazobe ba wana bazana ba famille bazana ba parents na bakati ndako maman na papa misu bakozala misu pe bakozala te. Mais surtout ceux qui na temps ancien tomba mère na biso bazaki no biso zaki ba miki vraiment ba maman les agité et koko ma plus mingi makasi lisusu to phénomène ujana tout monde moi ebimi makasi. Est-ce que mboka ekozala pas la base ya ba mambo wana je crois degré implicité oh ezana Kisasa to na Congo précisément les implicité moko la plupart ya nzala
Parce que la limite, oui. Parce que les gens n'ont pas fait si balelo. Conséquence, c'est une autre montant qui peut subir tant qu'on soit bien dans le Dumba. Conséquence nini. Voilà. Je pense que comment on a posé la question tout le monde par rapport à Baoudjana. Oudjana, les gens ils soient les gens élégés. Oudjana. Oudjana là ici élégés dans soyez. Il y a au moins une émission où il y a des besoins dans le bac qui bah jeune pas joie conscience. En d'autres termes élégés. En d'autres termes Oudjana là ici élégés. La plupart des filles au sala Kindumba ils apprennent à nzala. Ba para ba ko assumer responsabilité na bangote. Là de paix. De deux. Na kisasa awo eza na ba famille oyo bakuta na kaka na poko sur bloc monani. Mais na tongo mwana mona débrouiller. Na loba ki la fa passer ki biso toza na ba foi ndenge mon côté. Mona musoko ko raté, mutu musoko mo sakana na ye pour la faiblesse nzala. Ah oui. Maman à cause ya kozanga mbongo, à cause ya nzala, à cause sur le monde kendo. Mais papa, il y a une forte réalité. Oh, ils ont des canaux, beaucoup de choses. On va qui na 4 mois oyo, tout ça qui confiné, tant qu'on va déconfiner, bah tout bazar la récupération machin. Il y a masanga, il y a impudicité, ma bébé. Sima, zan ne kouta ko big service. Na moment na zolo ba na France. Tout il y a coronavirus c'est comme si se combat. Je vais interpeller les chrétiens congolais au bal de Bandambuka. Papa Nangai. Base de souffrance et de vie. Ils doivent permettre ma fille de faire n'importe quoi. À cause de la souffrance, il y a vie. Et c'est ça qui va négocier qui m'emboque. À cause de la souffrance, la vie, dès comme si Bandoumbe belé à Kinshasa. Ce qu'on doit au Azobima. Pour ceux qui montrent mon bas de bassin, si nous sommes commis. Motomoko. Si mako, il y a 500 autres, bon ça va partage. Yo joue à moi si à jouer à yo. Donc moi si on doit pas sur la toilette publique. Mutuazana maladie, il y a épidémie, il y a diarrhée, il y a soumis la carte. Mutuazana maladie à Mosomba, il y a soumis la carte. Si vous avez yo joue moi si on doit oui mais élection ni notoki. D'abord nous autres on a représenté, nous autres on est balayés. Et bien là, ça la bango alliance. Ils ont même ma malédiction dans ma famille. Mais base principale, c'est la conji. Yaya, pe ba conji quand je suis en vanité de vanité, tout est vanité. Bateau basala kana ba chéri à Mobutu. Peuple congolais a souffert. Mais tant la bateau bazali qui ba conji, ba chef de l'état banal c'est Mobutu. Le lo bazata la Mobutu otambolate. Je pense que bateau bazan en Angleterre ba Hollande. Baby mon amoko ya mwasi ya Mobutu. Akoma le kwa mutu et ça les bien lelo. So ko talo ni matemo na Mobutu. Il est en train de souffrir. Aotambola makolo. Ata oyibi mbongo ale ta olesi ba no lelo. Papa biso na ba fait l'église to souffrir. Il faut y ba que ba pauvre o bino bozo souffrir. Bazan avenir na bino. Ndenge bino pe bozaki na le passé na bino. Phénomène où déjà ne yé makasi pour na pachi. Ma fille va faire n'importe quoi pour n'a pas si. Vu que ma pasteur mingi ba yebi, que ba ndemi mingi ba zo souffrir, et ba zo benga ba banani ba Android. À cause il y a téléphone il y a $100, on go sakana na mona wana. Si ma ko il y a ko se déshabiller de voyer aux jumbo au pessier, sinon on vient comme pourri. La plupart ba fille ba bimana ba sala nzambe papa Brice, ba na problème ya ko bala pe ya ko bonta. Bah faux pasteur. Oh bah qui m'a pas chambo bah kota l'évangile, bah ont détruit ma vie à battre. Surtout les loba frère bah Varasu témoignage bah Thomas, bah pasteur, bah prophète, évangéliste. Bah frère on avait dit bah tigla mon qui jamais au monde a des frères. Toi va frère berger. Au monde a beau évangéliste, bah frère bah Varasu 10 té na kat église, et 10 sera les sous-té à l'église de Réveil. Et ça bah réalité oh je sais pas cher. Bozo contribuer pe na destruction à la jeunesse. Est-ce que vu que ba jeune wana bazo yana kibonzambe trop tellement kibonzambe nzamba ozana ba moté l'autre bi misani to mona omi pa ba marabout ebele Papa Brice enfin il faut bah faut serviteur ba comme ebele bon.
et puis so na bino zonga pe moi sima moke bino pe tozolinga toyeba évangile principal na bino eza nini. Est-ce que boteya bato bénédiction to boteya bato lola? Parce que lelo na l'église de réveil efungwami efungwami okokaka bamateya ya repentance existaka lisusu te bato bazoyebele po ebike kuna bakoloba yanga na pambwama. Côté ya repentance existaka lisusu te bote yango so te bomona ondire bandimi bakokima na église. Fo simba mpe bapoint wana te, fo simba mpe bapoint wana to ya masumu eleki papa plus repentance toteyaka repentance église oyo eza na nzambe ya solo fetelesa bato awa na nzambe abaye toza bapaya mais bénédiction eza mauvais te naoti oloba à cause ya pasi tozomona bafimini bakoboka bana na nzela papa ngai à cause ya pasi yango bapasteur mpe baoteya babénédiction pa bolo pa ebike so asimbi repentance kuna bato bakolinga yango te elobi baoya église te pasteur aoteya mateya ezotuka bandeko repentance eza bokomi kozoba population na mateya babénédiction mingi moto aza kokangama na nsima na kati ya singa aza na odelivre te olibi odelivre booteya yemba moko kopambwama. Papa nanga osimbi bapo moko eza très capital. Bénédiction est important. Oui. Kondimela Yesu na vie eza synonyme ya souffrance te. Ah oui. Tolo na bato ba conception na mutu qui sont tandis non. Côté avec prospérité, eza mabete. Oui. Mais thème principal l'église eza repentance. Ah oui. Repentance il faut dire à l'église. L'église il faut dire repentance. Yango fait quoi thème principal. Parce que l'église est faite les sabbats tout ah on a c'est tous les passagers tous les églises là tous les cas l'église faut pas bon on a monté à l'église ce que moi ni muto akimi maté ya repentance l'église c'est kazala qui qualité kazala qui quantité parce que l'église tous a ba quantité tous a pena na ba qualité voilà muto aza appelé la Saint-Esprit et pas Christ il faut la transformation et la parole parce que parole en nous mende ko transformer muto précisément repentance. De deux, mon tout pas en apôtre la bénédiction. Bato pas en apôtre la béni. C'est très important. Parce que quand on dit la Yesu na vie, et ça synonyme de souffrance. Tant que Pierre a Zoya, Christ a retourné à Christ motuna, totiki basi, totiki misala, tolandi yo poto zoani. Christ a Zoya ba awanase bon va d'abord au sentipe. Zamba sala lo la pona batu. Asala lo la pona yi, ma belé pona bana batu. Donc, awanase faut régner, awanase faut donner. C'est très important. Donc, on fait mon bola na Yesu te. Donc, dans les cas de vie, na Yesu ko lokwa babi, ya prophète ou abane obanga nzambe, même ko la kufi, ba yoka ngaba ne pour na banyongo. C'est ridicule. Donc, awanase tous appela pour ça ozala. Béni. Donc, ce que tu dis, ce n'est pas aussi mauvais. Ce n'est pas mauvais. Mais comme il y a une bénédiction, mais non. Donc, thème principal, le corps du Christ, c'est ça. Repentance. Voilà, merci beaucoup na bimiso bilo wakati moi mingi parce que na kati wana moi bilo refane mingi faut bima. Pasteur Israël. Lelo église de réveil bo finga mitro. Ke bo kanga bandimbi en otage. Ba 50 jours, ba 30 jours de prière et belé. Toyebi ba serviteur de Dieu to et mati et belé abatoma et belé. Lelo zo le la jeunesse. Jeunesse ezo souffrir kindumbe komi makasi ba jeune garçon mitu ezo sala lisusu te ba jeune garçon belé ba beli maboma cause ya conjoncture mais yo zan Thomas oza mosala nzambe en tant que homme de Dieu oyokaka nzambe eloko nini oyo il faut que sala o nanu ba chrétien ba salité ya sika pour mboka zo changer. En tout cas Bible zo na ba keloko sika na sa moi ezate hein le so dozo sa nécessaire matematika oyo esi etema. Mais là, on fait ça, mais les jeunes Congolais ont conscience. Là, c'est quand vous allez manipuler, dans l'envoûtement, les politiciens. Comme ça, la marche. D'abord, conscience, il y a des délivrance à l'ébauche à monter. D'abord, conscience. Vous te faites conscience qui n'a coli. Vous te faites conscience qui a jeune à comme il faut aller au Ndoka, par exemple, le Gessica n'a pas foutu. Les autres, même nos parents, ont une parcelle familiale. Oui. À part le terme Mboka, il y a aussi des liens familiales qui existent. Qui montent à la poto, mais à l'autre cas, ils ont toujours pas là-bas. Parce que tant qu'on a la Nabutu, ils ont la pépéma. Makambo omoli me monaka, ne ba benga ngo ndoto. Ndoto ezani. Ndoto ezani makambo nzoto ezo subir, to o nzoto ko subir à la longue. Vous voyez papa? La fois passée, tu as bon de la pona c'est moi bisinga papa na zafona ina butu,
nazolota nazokouche na mobali soki nabimi na ndoto na lukibo na mikuti mutakala na mbeto donc ndoto eza ba réalité et puis bato mingi bayebi soki aloti ndoto esalemaka moye donc mingi aza libanda na mboka balota kozonga epa na bango mosusu eza mpasi ya mboka moto azomona ngo ya kobima eza te mosusu mpe eza sur le plan spirituel yango mwana debi na nasaki message nzambe apesaki ngai na mboka bakonzi ya mboka baokanga biso na deux sens nalobaki monde visible eza conduit na monde invisible. Donc, tant aux chefs de l'État, comme dans deux sens, sur le plan physique et puis sur le plan bien habitué passer aussi chef de l'État chrétien. Et ça n'est pas zoloba, ça peut n'engue pas tout ça peut mener. Chrétien. En réalité, ça bon côté. Ça bon côté comment pasteur? Parce que chrétien, ils ont la malobaté. Chrétien, ils ont la ba acte, ils ont la missa. Mikolo baba les a koinda bache balave mete. Mikolo baba reza koinda bache ba geste barrière terre baba mais rigué ba ina ngona l'église ba komoti na ba soda en tenue civile lokwa ba bureau de pour ba passer o ba respecter geste barrière terre ba kanga bango mais entre temps na ba day na ba matanga sortir chef de l'état ozomona un bon nombre de gens bazolanda on a problème des athées. Le problème est comme il y a l'église. Papa, parce que son père mboka, tu vois qu'il y a une église. Et ça, mais ça, on va passer un peu au sang. De plus, un apport beaucoup qui peut apporter à développement. Il y a un taille l'arabino. Par rapport, il y a un vieux homme qui est bosso, soit disant un grand pasteur, il faut se repentir. Soit disant tu es grand. D'après bateau, d'après bateau. D'après bateau. Mais père spirituel, non peut tout. Et puis tout le temps, comme on a parmi grand nombre d'abiments, n'attend comme père spirituel. Non, et c'est important. Voilà. Bon, n'attend comme père spirituel. Il faut démarquer les autres parce que c'est génération. C'est important. Voilà. Même à père spirituel, on a abusé peu mingi. Mais c'est important il y a autant. Papa Molimo, papa ya foi na yo abusé. Non. Papa foi na abusé. Non, père nanga a abusé. Et c'est important parce que si papa nanga abusé, n'a pas le cas papa nanga abusé. Mais si papa n'a pas abusé, en tant que papa a abusé. Papa n'a pas abusé. La papa n'a pas côté politique. Le papa n'a pas politique. Tu as Koufa. Apôtre Paul Nash. Papa a foi. Papa Nash. Apôtre Paul Nash. Luboya. Bon, au biso. Non, na pesi pe molimo na yepe manakimia pe asonam apôtre Paul Nash Luboya abotinga na nzoto abotinga pe na molimo. Moi je m'appelle pasteur Israël Nash et comment na kuna apôtre Paul Nash. Bon, biso to yebeza ranani. Bon, exactement, monsieur Nengo Kanisaka. Merci beaucoup, merci fidèles téléspectateurs. Tokomi ko chité déjà vers la fin de cette émission. Alors, papa Israël Nash. Tala na nos populations tala yo ba chrétien ba nzambe belé ba tala yo eza ba bisu tomba otala ba olela ba okamawa pona comportement na bino ba sala nzambe qui escroquerie eleki mingi lelo tozolobela mambo etali orphelinat tozana ba ONG combien ba sala nzambe ba na mboko e ba otindela mbongo asomi lopango asomi mutuka akisala babilanga ba mambo belé mais orphelinat yo sozo boya mamba caméra batina ba mbongo na ba ona poto ba bandeni qui escroquerie et comme mingi pas basala et pas bas serviteur de Dieu là il faut le dire et comme mingi et belé donc ba komi be escroc na façon moko ndimate biso to na média tozora bapel oui un serviteur de Dieu moko autel ko escroquer ba to mingi na ba réseaux sociaux kala mingi te et puis bino pe mingi bokomi ko ya na réseaux sociaux non seulement pour la parole de Dieu oui ou ba la vérité bazali le quoi babino osote la vérité mais belé ba ko moya pour na mbongo na média là il faut le dire mais pourquoi zo bombango il faut le dire ngai na plateau la réponse est ça ngai voilà mais tous les aïeux tant que zo ba na zo bomba là c'est trop dit parce que aux taquer kara mingi ba prophète ba pasteur vraiment aussi baraté yo kara so taquer mutu c'est un prophète bon et Dieu va vraiment bon côté n'engna lo baboué ba on a solo beleza ba o ba bebisi ba o bazo bina misiko ba vieux wana baza modèle te pona ba leki bazo ya na musala nzambe est-ce que surtout yeux époque ba vieux no solo ba sexiste peza ki boy ba mambo beleza ko se passer ça la te bino nde boy sika ba o be fa génération père moko
Bon, au bout n'a tanga ba combo ah. Vas-y, ils ont engagé mais Ni lesi ayesi que no to solo la. Ba comboté, non, ba comboté. Au bout sous ba combo. Tanga ba comboté, yo loba. OK, vas-y. Na lobi boy. Na oba ngelo te na ba. Ni lesi ayele lo. Banga nzambe. Bon, li kamboté. Yo loba ka boy. De ni lesi ayele lo te. Azo benga bana basi mikolo yo ba android. Azo pesa conseil. Na ba passer o ba sala kana buzo bazolo ba keno. Tu peux commencer comment dans hôtel pour qu'on a téléphone. Les gens va passer mon sous sont déjà ba vie ba mi ça ba mi c'est l'été ba nguma na nzoto abatu. Les gens va passer mon sous ba zo la mikolo mbongo wa kabila. Mon sous lobby qui na keneke pas chef de l'état maki biso. Kaka mai na meleki na masuba na tike ko ba pesinge lo côté. Ba ye ba ni. Ba ngonde ba zo affecter comportement mabe na ba jeune pasteur. Et là ko tsholo ba shikoyo. Papa Brice banda na koliti na komi na age yo. La vivre na mbongo ya mutute d'abord de un. Par rapport à pour le but que va passer mingi ba jouer dans les médias pour na mbongo. Moi je passe ici pour na ba vérité o isingeli. Pour na mboka na biso, pour na ba jeune et puis côté. Mais entre-temps tozo sunga bato ba ofele o baza rejeté na balabala. Na boyaki image te. Muto na nyo sunga yo to anya sunga ba na koti na image vidéo bisika ya zali mais ya kolekisa publicité mon la faiblesse à mutu eza mabe na benga ngo humilité dans l'orgueil on est loko libuso de deux bato batina ka bambongo bazana melu nzambe Dieu peut te toucher ngambi babenga ba papa nzamba ti motema na sunga bana donc to yebi même atala ba poto atana kinia ba vrai policier bazali ba faux policier c'est ko culpabilité ya ba faux policier ya ba faux policier bon personne ma vrai policier te moni papa donc to zanga mesika to no fite na bangonda moi exact sur bazan l'église la monsieur ba ko ma déjà ba berger to zo ko sa ba comment ya ko banga nzambe pe rossier na nzambe na église sauf que moi exact la monsieur ba bazotanga na na pour faire na occasion OK to zanga ba ofele l'église kolia na bango eza na mwa difficulté pour moi exact ezala ba misusu batangaka coronavirus ebomi pe batu mingi o batiki pe bana moto batikele ba ofele liwe ko yuko surprendre yo brusquement po koti mabelo kufutiki bana ngina sengolo moko bible zolo ba kesengo na moto akufika tina Yesu po misala sala kitango azalaki na bomoi yolanda ye nego to prépare à venir na biso lobi bana bazala bien to prépare pe liwo na biso bato ebele ba kresa Yesu muto akufi makambo eshili muto akufaka te me molimo mutu et zote mutu akufaka me mutu atikala et molimo mutu etikala ka pardon nangi juste na interpeller conscience na yo eza na bana oyo bazolia na page eza na bana oyo bilamba kolata eza te précisément mwana oyo tozwa ya 4 mois tozwi mwana moko na église azomedisa libele mais mobali naye azosepela te ya de réalité zo se passé moya kosala eza te bapolicier soki bazwi mwana moko abungi to aza na bapara te bakomi waya kotikela biso na église soki toboyi bakangi biso deja bayebiki bozwaka bana eza na baresponsabilité bibanana baza bacongolais moya kobwaka bango eza te na profeki mpe na occasion na interpele bana nzambe nyonso ya bana basi ntango oboti mwana il faut oassume na baresponsabilité na yo nazosenga aide ondimanga gloire à Dieu oboyanga gloire à Dieu mais si je passe ici pour na mentir na kombo ya nzambe nazala mondi eza na bano baosouffrir ntango mosusu ya yo bale baboki biloko na fulu mais oyo ya biso na église bazomelaka mai ya lobo mai ya sucre na lipa bake baleleli yango bauniforme batekelaki année passée yango baotengela yango année oyo moya kosunga bango eza te nazosenga na yo mwana nzambe ntango ozoka makambo okanga motema te ate okangi motema 1000 francs 2000 francs $100 €1 moto apesa kwa mwenza bato mingi bakozala juge mpo oyokaki bobwaki kosunga na ngai interpeller conscience ya bana nzambe nyonso précisément bacongolais eza la responsabilité Dieu m'a donné ya kobokola baorphelin esika kovanda eza te baovanda na église kolia na bango eza na mwa difficulté moko mpe nazoloba aza na hôpital j'espère etineli eza bafoto na bana aza mosusu babondela mpo na ye mitso mpona elingamaki na typhoïde nazosenga esika boza bobondela mpo na nga malgré bamenance malgré bainsulte e bapatient nazozwa oputana na bango osisa na bango je m'en fous je suis là mpona kosiyela nzambe de deux oyo na komona na balabala nteke mwana si Dieu aconvaincre nga okozwa ye na epai de moyen tozozwa bana na bakobukama bakoma bato na vie voilà ce que moi je peux vous demander nayebi si papa Brice que
basala nzambe nyonso balekaka na média kaka mpona mbongo te mais baaventurier bakomi mingi bakoti na média baaventurier baescro nzambe ala pembe mandefu ebele batie ekulusu baintimidation non nangi mpe napekisa bato nyonso oyo bakenda kofilme mpona kosunga motu eza kohumilie motu oyo aza na faiblesse yo mpo otindi photo ti olobi photo natindeli motu na whatsapp natindi na partage photo na bandeko mpo bana oyo tozobokola na église bazala bamama partout na monde oyo baza lokola bana na bango siko ntango mona aza na problème aza na mposa baassiste na mbongo mpe na priere na otinda bafoto wana mpo babondela mpo na mwana na bisika bazali yotindi mpo babondela nakolekisa yango na télévision te natindi bomona situation mwana na bino ndenge aza bosanini bobondela ntango nazosenga basunga biso naosenga baya ya bana wana naosenga bapara ya bana wana basunga bango bandeko kokanga motema te yango nabaki na dedike bato baosunga biso mingi eza bamusulman papa voilà okopesa numéro ya téléphone numéro ya téléphone azobenga yango oyo nazopesa yango oyo obenga biso soki nzambe atio na motema osunga biso soki mpoza na posa assistance ya prière tobondela mpona numéro ya téléphone nango eza plus 243 89 72 32 229 plus 243 89 72 32 229 tikobenga bana bato ba Android parce que ozala ata ebele ya ko se repentir yango nzamba otiki le bombo. Voilà, merci beaucoup fidèles téléspectateurs tokomi na suka ya ngonga na biso oyo tozwaki mpona makambo etali nzambe. Vraiment merci beaucoup na fidélité, merci nde bomesana toujours pour soutenir biso na ba prière na EHP Media TV. Merci na maman GH ya papa Osé Amani. Merci vraiment maman na maman Rosala pour na bana na yo. Merci na maman Jacquina Lille, merci na maman Francisca Poka, maman na Jaël Poka et Ansumine Poka. Merci na batu nyonso bazwaki libako ko landa biso na bosa ni pété la servante de Dieu na Toulouse Tania Pemba, maman na Léane, merci beaucoup et pourquoi pas la servante de Dieu la grande dame Noéline Poka. Merci beaucoup pour notre prière. Merci beaucoup, Pasteur Israël. Merci beaucoup pour Nathan Ayo Pesibiso ya koyeba kosola lisusu. Vraiment, numéro ya Dadi. Ya Pasteur Ezawana, Aouti Kopesa, ça aussi bien été. Numéro na fait affiché na barre écran. Là, on a écrit Brice, garçon sympa. Donc, Tozawana, contactez Biso Topesa yo numéro ya Moussala Nzambi. Voilà. Merci beaucoup. Je remercie mon équipe technique, les cordons, équipe Bumba Coach. Merci beaucoup et pourquoi pas Montréal, Nathan Mwamba, hein, les savoirs et la confiance de bien faire, des salike, tout le monde en a boyé, bisonabino, et puis nous avons signalé que bientôt là, ils ont anniversaire naïe, donc Kalaming Tetoutke n'a jour J-5, donc anniversaire à Montréal, Nathan Mwamba, tout ça là que tout le monde a, bah pasteur boy, bah homme de Dieu boy, Nathan Mwamba, Rose a peine appel, besoin au souhaiter, joyeux anniversaire jour yango, Nathan ça le 40e. Voilà, les 23, ils ont les 23 Oyo, donc les 23 Oyo, anniversaire à Montréal, Nathan Mwamba. Avant la barre, ils allaient juste dans EHP Media, Nathan Mwamba, l'émission ils allaient, et puis numéro ils allaient juste dans besoin, au Tindele Coca, attends na WhatsApp, Coca attend na WhatsApp, donc numéro ils allaient Sewana, au Zouamoka Kobengi Nathan Mwamba. Moi, souhait ça là est bien ma casse parce que les notes qu'on va toujours, ils en ont mis comme Moko Christatika qui va kende. Aimez-vous les uns et les autres. Voilà. Voilà, bon maman. Merci beaucoup. Binonion so besoin qui libaku ya kolanda biso vraiment merci ne bo messana toujours pour soutenir biso la prière na lo baka toujours. Merci pe na le pasteur Israël Lange. Vraiment merci Nathan na nous pesa biso. Merci na batunyo so besoin qui libaku kolanda émission. Donc quant à moi je vous dis bye et puis on se retrouve au prochain numéro. OK, nangi to bonde la nzambe to comme na suka émission. Aimez nous vivants, bo sunga bana oyo na bondeli. Seigneur Papa makambo malamu natiki peuple congolais na maboko na yo. Na zamba olakisaki nga na moni makila etangi bato nyonso bakufi na kati ya mboka mpe bambwa bazolia nzoto ya bacongolais. E na moni na décembre mabe esalami. Seigneur naye kobondela mpona mboka na nga bapreparation nyonso oyo bakitisa mboka bazoprepare mpona bapouvoir na bango esimba te. Épargne peuple congolais, épargne mboka na biso. Na kombo na Yesu, j'ai supplié. Amen. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.